Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon bambote partout place bozwami la canon na bino yeyo mwana muluba na profite encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na maman chérie maman Madongo la patrona moi ça ya fiotingo ma bambote na yo vraiment ebele na Azmak la canadienne bambote na yo ma copine privée est-ce que vous avez un coopéraka na basiki toko bazozo likolo kilo bazaka bongo toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir bozaka na droit koyeba po biso tozaka wana to pesa mai mazoleka po bino boyeba vraiment lelo na émission vous avez droit de savoir eza lisolo moko ya pasi pe ya mawa vraiment oyo e uti ko sala ma histoire vraie ba histoire Darling Love salaka ezaka teke biso to inventa kango te eza monika ne bachaka numéro na sewana eza na batu bakomaka ba histoire na bango eza na batu babenga ba histoire na bango nga moko pe na privé ba ye ngai babenga kanga ba pesa kanga ba histoire na bango soki papa tindi te koto na nga munanga pe batu babenga ka ba pesa kanga yo muto komanta ka ba émission na nga oyebi nga te nga pe na yebi yo te oui oyeba nga ndeni poyo vanda wana na YouTube komanta buzoma. Je m'en fous de toi, je m'en fous de toi. Au Pexango, ça, depuis que commenter combien de vidéos on a sur YouTube, na Congo Check Check TV, tu vas continuer ça là. Mon temps ça bon au cas c'était que l'embissant et que au comme ça sur ma casse. Au Pexango sur idée à ça la marambe belé. Toujours dans Darling Love na émission na vous avez droit de savoir au bozaka un droit à koyeba. Li solo, il y a jeune fille moko. Na jeune garçon moko oye komaki vraiment za lisolo moko ya pasi bino moko boyebi kaka kindenge tambolaka na système ya vitesse ya G tant to lobi vitesse ya G batu bayebi vitesse ya G eza mwa mobali moko boye babota bango mibale mais bazala na grand frère na bango ke na poto kala akomi pe na poto kuna le bakanga ya kota prison suite et banal suite ku na famille déjà basala déjà na matanga que ndeko na bango mobali akufa pe kaka ndenge vie zaiki na pasi po mama bango tekaki lupango zaiki na vie zaiki vraiment na pasi makasi ayako linga mwana mwasi moko boye mais mwana mwasi wana bino moko yebi vitesse akine abande ko bima na butu mwana mwasi wana tanga na abande ko bima na butu bande ko balandi ya Congo Check Check TV azaki soka uti ba parcours na ye azongaka 2h 3h oromona bengi garçon wana o azaki mobali na ye to ba mobali na andima ye moko yebi shida ya mwasi na ye ndenge zalaka yebi ke balela rawana alatela rawana mwasi wana kipake na nikaka na mbongo la fille yake na kosala kindumba to ba wake na kosala business nzoto kwa jour wana ba mesana na bango bayaka ba 2h 3h ezaki vers 3h bandeko bazoya na mwana mwasi bakutani na batu ndenge zalaka batu ya mabe mwasi asalike mobali asalike atindiki porte ya lupangu moko bandeko mwasi akoti bino mo boyebi bandeko basi mwasi ale kotini katindiki porte ala kangi na porte wana mwana mobali abikisaki ye mobali na ye wana atikali libanda mwana mwasi ayoki twa babeti masasi mukiete ayoki kimi ekoti bandeko balandi abima libanda boye tant kimi ekoti amoni makila lokola pesa ki mo mulime amoni ke makila abimi malemba kimi oke ndeko mobala kufa kite ababuka kiende makolo mwana mwasi akima kenda ndenge zalaka vérité babombaka ngo te zalaka lokola milinga lolo eza awa lifelo eza awa bandeko 6 ans près mwana mwasi ayokutana na mobali ya jika abali babalana soki na koki koloba elingale babalana bao préparer pe makambo mobali yaka pe Kinshasa te aye
ndenge zaka mobali aye Kinshasa mwasi fo ya komona famille mobali aya na famille wana boy ata la jeune garçon oyo ye ayebi bando ko vivre na ye na business na ye wana bando travailler na ye oyo amona ikakufa ma ye kokuta garçon wana na kata ya lupangu wana mwana mobali akoma handicapé aye kokuta mwana mobali na chaise roulante bandeko mwana mobali pe asombi kimia azolandela kaka mais mwana mwasi azalaki na kimia te malgré tout bavandaki basolo makambo nyonso azalaki na kimia te bakei lobi nango mwana mwasi asali effort ya kokutana na ndeko mobali azosolola na ye ke nakosalelo nyonso na vie mais tikanga kaka na balana na ndeko na yo yango nazanga moko te na plateau lelo vraiment plateau. Vous avez droit de savoir, tozaka na bana mibali na bana mibali. Nazana Yves d'or beauté d'argent, nazana artiste nabino Patrick Kobetox. Mais c'est l'artiste. Mais c'est l'artiste. Nazana vraiment à quoi intervenir vraiment dans le sujet pour ezolo belande pe na linga moi ça zala te linga pe na bana mibali. Et là ko bongo sko e komelio. Nini vraiment ko sapon de ko mobile pon de ko mobile azo ebate est-ce que natika ya bana na ndeko nanga posoka zaki mosi malamu ndenge babeta kinga masasi bongo msus nini ndola tsaki na kufa kimbala moko ndenge ya bando kanisa kima ki atika kingai pona nini na mema nga na hôpital te azala assurer que na kufa ki mais atiki ngai lelo sikoyo ndenge vie ezalaka na ba surprise nango toye kokuta na awa yango wana tosolola na melongo na bandeko bonjour Yves d'or. Bonjour na balandignon sur la biso partout dans le monde entier. Mbote pe na ndeko aza sima caméra ndeko Meti et mbote pe na le patron ya Congo check le patron Sibou Mutombo mbote siko Joami. Merci. Merci beaucoup Yves d'or. Il y a parti comme Tox mais c'est l'artiste. Bonjour. Bonjour Darling Love. Bonjour na balandina biso nyonso ya Congo check TV. Bonjour na bangai bao balinga ngai na bao balinga Darling Love na PCP bambote na ngai na chasseur d'images Meti Matezolo sans oublier Meti Matezolo était Meti Tima Meti plutôt en tout cas mes excuses Meti Tima le chasseur d'images sans oublier le boss Moulma Mutamba Mouimpa Moukalani dollar le boss Sibou Mutombo et puis sur la talipe me na moni oyangai Jerry Kobetox de moi-même. Merci beaucoup. J'espère que Nabeti vraiment du solo na biso. Il y a histoire de comme moi si on va dire que ça la business nzoto. Pour le lo banduma vraiment balinga suki nduma te ba comment linga business nzoto ka ndenge zalaka. Abane ko pe ko vivre à part wana no vivre na chérie na moko mais chérie na wana zaiki ceux qui Madame Assisi Moussa ne ba 3 heures 2 heures mona bengi na sa place bo fo yo ko zwangai po otikanga na ndako jour wana vraiment et tombeke bakutani na batamabe mobala tindiki porte moko ya lupango côté ba wande ko lekana la fille à koti ole atika mobali pa kota le ye pa tindiki porte akangi porte mobala tika libanda akika masase beti ye akengeli tangu mwa kimi ekotaki amonike mutalali na se makila ya kanisika akufaki OK akufaka te babuka kaine makolo et ko tombe ndenge zalaka kaka azui pe mobali azui jika OK jika nga azui eza grand frère ya mwana mobali wana o bazalaka na ye wana tangu wana grand frère n'est propre papa moko maman moko bandeko balandi allez jour baye ko présenter ndeko mwasi et pas ba bokilo allez ndia yeko mona mwana mobali wana zaiki wana lobi nango azoya po zaiki a l'aise te ya kanisa ke ndeti garçon akobimisa secret akoloba loba mais aloba kite azalaki kaka toujours na kimia allez lobi nango la fille aye ko luka mwamba azosenga ye bolimisi akosalele nyonso akoki ko dédommager ye mais atika kaka bala na ndeko ne yango ndeko mobala azotuna est-ce que aba atika ye abala na ndeko na ye poso ki ndeko dans un problème akosundola ye kaka nenga sundola ka ye pe nini bandola sekende babeta ke masasi wana kufa kimbala moko il fallait que nene na hôpital wana ndeko mobali nenga zo expliquer nga abi fallait que nene na hôpital azala assurer que akufi mais ye atika la ko sundola ye na balabala
informer ta mutu moko te na famille na bonne libota na bonne banda vivre na mwana mobali wana yango wana ko banda vraiment liso na biso na Yves d'Or analyse non n'est pas ina yo attends que Joe et le moko bongo e komelo est-ce que kotika ndeko mobali abala na ndeko mwasi wana bon en réalité auto sala na se futa mara na se ke futa mande comme si mon bon futa mande kasi mutu sala ya mabe ozo sala futa mara na se bola mo pe futa mara na se polikolo ezala raté CP ezala raté ou bato azelaka réalité c'est que les garçons en a déjà mis sa vie en danger pour la motion. Le fait qu'on a déjà se déplacé à 2h, 3h du matin, ils arrivent déjà en danger. Tout comme on peut regarder là avant qu'on ait la fille, tout comme on peut regarder après qu'on ait la fille. Mais quand même, il y a des gens qui peuvent aider business, moi ça bande ça là, et bande ko aider. C'est l'amour. Bolingo zandingona. Na bolingo senga photo sungana. Mais sauf que là on comprend, mobile azana bolingo moi c'est moi ça azana bolingo mobile. Pour moi chose azana bolingo ya mobile to muto azana bolingo moninga ake kotika moninga na passion na te. Exactement ningi ndeko mobile alobi. On dit que wana ezali kambu pena ya mort d'homme hein oui. C'est ya wana zoloba. Ezabina ndeko mobile ndenga lobi. Amikufela ete. Ya yebete soka mikufela to mikufela ete. Ya moni mutala na se ba betie massage. Nini ezanga ki abela batu. Pour tout le monde yango pe déjà na quartier bobi mais pour mutu nyos tout déjà zaki alerté nocturne wana que non awa massa c'est que tu beta awa ta ya mo ebeti biso nyos tout la place to fanda beto yoka blorana après quelques minutes so mambo siri mundu mtabima na libanda lupango luka yebela nini le kana kina butwana pour commencer se beta mati tout ça mais tant déjà comme un niveau là yé la fille fala ganga tant moi kimie côté bato bimite mais muta koyi fala ganga asa le secours batombola moi mbali wana bakene ba hôpital ezaki quelque part et pas banga ne bako kanga e banani ba kanga e bako lete na bisoko famille mo mobali wana pe bako ko kangise soka kufa ki po ba ebike aza na mwasi ya ndumba muta salisa business anzoto papa est-ce que famille yebi ke aza business asala ça so business zoto so ipa ndumba famille mbali ba yebi yebana kaka atanga yebana eza na bango nde to tambola bwe brisque wangana na momi na nga nzela peut-être na tambola de bura ya moki bwe na nzela to komi na tambo bwe ba 2 3 heures to luka to kota quelque part to kuta na bato mabe na nzela ale bu entre ngana e moka juli kam ngana otika po te fia juli kam famille wa ba yebi ngate to ngana ba ndela na tikie ata nzambe a frappé na sauver ata oza okufa na ba non explication claire ko expliquer nzambe ali kolonda ibo juger ngai naza sima ndeko mobali po na ngai ndeko mobali wana penza kotika te libala wana salama po moi ça bon occupé ko boma yaya na yo. Merci beaucoup Yves d'Or na rozongela yo vraiment pour plateau. Vous avez droit de savoir yina kamabe hein bokota y a parti comme tox mais c'est l'artiste na lobby hein. Analyse pas na yo nan. Analyse pas na ngai ndeko Yves ko limbisa ngai po na robenga ozo maile était déjà na deux parts ko limbisa nga mukie. Maile était na mambozolo bawana. Et ça bêtise. Darling Love. Na habité so kondi mozana ndeko no mobali. Neti ba gloire mbaya ndengwana. Azala pena mwasi ni mobo asala bondumba, ale gloire mbaya akataka pongi, akekengela mwana wana ya ndumba. Papa eza s'il te plaît, papa na pesa ki autant, na pesa ki autant loba, na pesa ki autant loba. Ngana ngana loba boye. Na ngina loba boye. Darling Love. Na ngina loba boye. Omoni ba mamso sala maraboye Nzambe obinga so muto comprendre réalité vite na okamote mapasi ole bina ngota Irene Madiani en Afrique d'ici d'habit so muto comprendre réalité vite c'est quand même tout tu vois Nzambe minda sala makamuna yi David roi David na Bible a otinda soda na guerre soda ke kufa na guerre pour être comme mana mwasi na ye David osala ngo consciencieusement conscience na ye bi keno soda na otinda guerre pour na sepele na mwasi na ye Naskal mana mwasi na ye. Mais on est-ce que salam keno grand frère ayebi fi wana te famille tu ebi fi wana te ba kutani par coïncidence ba kutani
Et au moment où on a pamboli, on a boma rolong les pamboli azate. Le quoi ba comme à niveau ti babani ba préparatif na bango ya mariage. Non, garçon on a ndekonangai, oza déjà na chaise roulante, limbisanga na ndenge ya bonzambe. Au BTP tour na ba côté on a banani ba centre on a pe banani ba zala bande ko na biso pe baza utile na société. Ozipe moi si na yo. On va y tirer la grand frère moi si abala tant on zamba pamboli moi muta boto li pambola ni zarana nute pour nzamende on be o ngane makambu te yo ne makambu mais nzamende solution tu vois donc nzambe tango pesi accès na eloko moko boye ata bitumbe nde nini o longa te donc ngai ku na comprendre ka on dirait ndeko na moi si ne mimi mika na sentiment le quoi zenika mutalo yenge alinga mimaka na sentiment or eza simple. Loko la tiki lo yenge a comme na niveau ti alinga bala abala na ye garçon wana a comprendre réalité na vie place wana yo ne venu bimike oza mayele te ya solo ata ba ndeko no misu ba hotelo ba ndako ba mwana biso mbali o pina za na mbali mo gaya moto mona ka gaya mais aza mayele te makasi parce que mutu oya tsande ko na yo na problème anga bomisa ndeko na benga na 2h to 3h du matin akekuta na bato mabe nzela tango chande ko na problème ngana ebaka chinde ko na problème tango ba ngana maile tana ba molo bo raisonner ba beta massage na 2h ngai grand frère na zaki sope na poto sope na mbetu na lali ba boto biso baza kolala yo ozano voyou na zela nanu ozano voyou na ndenge na yo pourquoi dans le mois c'est ndenge na kuta na mois c'est tomola 2h 3 c'est que je pense muto ba r wana déjà okuta na mois na 0h 1h 2h otomela ba diamba na yo otomela ba gene na yo bon toko sa pe ba gene na ba diamba makambo te ponga na bika kuiti accentuer o mutaza moneti ngai ngana nga maminga mo tanga classe na yeso na tu minute na milimo mo bière na nga moko boto milimo whisky na ngai et pesi nga poso okoma trop o comprendre yeso kwa milona ninga mabe déjà o miliba bilona ninga lo yenge okuta bina mo tipe ya lo yenge bo sali ba ngombe ninga lo yenge bo so se bebete mo sali na ba compte rendre na yo moko nga mo sina lo bani e ba compte rendre na butu ni otomla o boto laki o yibaki o zoki mo se mo makasi ba beto mo sasi nga mo sina lo bani oh le ba mo so resona yo boni o comprendre yo o sauver moi si. Après moi, donc tant qu'on va faire la porte. Sauvez-moi si nanini. Massa to babi ma petit massasi. Ngana ina protéger moi to ngana mobali. Nde babi meli. Mambaye o sala biso to yebite. Ti ba ngi ba massasi to yebite. Ngana protéger moi si. Alors, si on a sauvé moi si nanini. Yo moninga moi si. Tant au monike ndeko mobali a protéger yo. Tant o ki dia ke kimi ekoti. Bima libanda na osani. Tala na osani. Si s'agit à Robin à voisin, boya na le pango kota ki poke ko bela batu, ba bimi, ba ye ba lokoti ndeko mobali wana. Mais ba sali yangote par rapport à sala ki yangote pourquoi? Tout comme pende ko wana a outi poto le lope a kokoma bambongo ebele mo sa par ko sali mabe. Le bele bo zala ko so raison te. Il y a une autre question moi simple. Pesa nga réponse. Mongonga fiyona na son ya lisasi neza mongongo ni elo neza eganga makasi. Le but est aganga avant licence, tout après licence. Coup de balle, Nabi, même pas avant licence, même pas après licence. Dans le boy. Tant on va bêter déjà massas, tant on a kimé côté. Alors on va dans le pan on a. Boy, tant on a kengi la kamona déjà qui dans moninga quoi na se makila. Alors ça. Il fallait revenir na Roganga. Il va ce que bimbe komboka. Faire revenir na Roganga. En réalité, non assistance à personne en danger. Non personne en danger. Parce que toke malembe. Ngana vandaka na Bidza Delvo. Nazu moi c'est vendre na lingua là. Moi si à ça la vie peut-être ninga ça la vie na business nzoto na lemba bande ko lemba bo teninga regarder na lobi peut-être na petit exemple te bi que lemba za commune ba intelo. Moi c'est ça la kindumba peut-être na lemba. Tant to ma tunito zo transport ba beteli masasi kuna na lemba. Ngava na Delvo moi c'est vendre na lingua là. Na lupango wana to beleli bo yaye wana. So to abime que la police ye wana. Ba kutu moi si oyo mobile mabeti mobile masasi na 4 pont na biso pour le pont on a surtout un problème de 1 de 2 au kota gindeni pour le pont est clôturé le pont est clôturé par tout que non na mibeko non assistance de personnes en danger comme à l'air ni pour on a dit que non avenir na biso yango le pont on a biso talana ba voisin na biso yango somme takufi na 4 avenir ba ko interpeller responsable le pont on est responsable le pont wana mais si ko comme que non takufi liboso le pont na biso moi si na se retrouver na 4 le pont na biso. Donc, mon bal a le moyen pour protéger moi si à Tindigi porte, à secouer porte, à côté ici moi si on a la carte. Avant de massage, avant de massage. Tant avant de massage, je vais te obéir d'ailleurs il y a un boy yait, il y a obéir au secours. Parce que tant que bah toi c'est pas calé là. Il y a bien comme à l'air ni. Là tout de suite au beleli. Massa c'est beti, là qui me koti. Nande biso to beleli qui. Nande massa c'est ko beti. Nande qui me koti. Ba tu bango mo bosani. Ba komi bimela.
c'est que vina oyo peut-être mabendi babeti masasi wana ngana protéger moi si bon loi ya natia bon atako tunaza pasteur atako tunaza liboko mo ekatana so bitu mebimi net to pesi la patron boza moi sinangai na protéger kakaye atana loboko moko mais sikoyo na retour nango yepe il faut asunga yo papa yango tolo bate parce que masasi wana yango na lo bakaste bon ça va compte à rendre na yo moko talanta même na sala makuna nza masala mokilo ya komata même na sala makuna ye a épargner bon chose ko ça non tamita ya kini po ya za moi ça za l'épargner na mabuzo banga mo mbele na sala ki ba beteli ngo masasi na épargner moi ça ba moi na ba moi ça kenai pourquoi yo zo ra place wana que ça va compte à rendre na ye total ara il faut beaucoup plus stocker nara totali total ara de gauche à droite totali ngambo totali pe ngambo mususu ngambo mususu mo otala ngo ezate po babi ba fort ba soutenir ba faible le quoi ezamo na moi si mo otala ngambo wana ezate bimaki amoni muninga lali na sena makila aka kobela bato pardon maman darling oui ezaki la niti babeti masasi ba leon eza déjà 3 heures aka kobela parce que obeleli babeti masasi ndengwana allez famille na ngai sou moi si obi ba olando so tom samo na erana so ba lezo moi na biso moi si ba obi soutera zandumba if tout tam talibon tam sa voiture tout tam talibon ma tam sa voiture tout tam talibon ma ne famille bango ebima ezandenge wana famille na ba yebi ke moi mwana banga moi na ndumba akenda ko sa kindumba na lemba comme tu viens de le dire yango na petit exemple voilà prends ta voiture maintenant tout tam talibon ma famille mo beka talibon ba très salité quand tu tout est en côté la famille mo beka zandumba ne faut que ba exposer quand ce moto mobile exposé à protéger et na retour nango yepe fallait asungaye na osungi na nini fallait asungaye wa kobelela mobile po manette ke na saki ndumba na bona bimina 32000 na ngai mobile ozo 28000 ngati ke na 4000 na osungi ko sunga no so yona te mobile ataki pomba non mbala zaye pomba te azaye na position de faiblesse nezayeki nini de côté alinga siko mwasi wana asunga là par là vous comprenez bien te tala bi pomba par rapport à quoi au moni mwasi so saki ndumba na butu akozalaka no mbali mo protéger azaka mbali ngo zamuta makasite to bengi pomba par rapport à nini mobali nde aza fort koleka mwasi donc pomba na ye donc net nga na pomba bana ngai pomba na kenda lokela bango pomba ndenge teke o koluna to nité tant les gens ndimo bo vivre na mwasi ya ndumba ndengwana e ya buto ya moyi il faut supporter donc bana zaki pomba na do pomba na quoi ange gardien oyo ya no mwasi no yende ange gardien na ngai ba pese nani chanteur mo passa la fierté de RDC chanteur so Koffi Olomide alobi okimine do kina église do kabomi pasteur obi ko très sans abri c'est église en moko té na pese exemple té tant tout bo okimine église do kabomi pasteur on a dena confesse à pasteur wana ce que tant bomi ke pasteur azabina ya nzambe ba bomi c'est que on a quelque bo bomi pe kakati pour ni to comprendre ba réalité vite ko Yves ba classe bo botanga li ba classe ngo ya boye ba réalité à vie Yves d'or pardon ba réalité à vie ya pati oui barguiment non opesa quelque part eza bien mais beloko ekoma nini tant ekoma ba jeune garçon ba koma quelque soit passé okoma na niveau ndima ke moi si mon bwabima na butu yo ya kawana osaila kaye couverture ye moi yebate un jour na vie le moi bongo ekoko na lobi tant ba risque à métier yo karaté des journalistes écoute risque à métier na bolingo na makamba bolingo est-ce que c'est là tant déjà yo boss dans 14h yo le boss et ça rare boss la parcours yo ça la parcours so ko 21h 42 ti 6h12 est-ce qu'il y a bolingo solo tout qui dans la réalité et ça risque donc vieux ça na butu wana quand c'est dans tonton mo bingo tant il permettait à bengo boy passage combien passage $10 ah t'es là on peut se 10 000 aux huit quand tonton on a payé 10 000 yo bi gete ndé mandardio dans souka on a payé 5 000 tonton a eu payé 2 fois 3 fois après ça va 10 000 je me suis dit bon ça va tout passer nous combien au tenga pendant la nuit qu'il faut $70 ah $70 on peut se 40 on dimi au bengi ah na vu vrai shida na ngai est-ce que mambo bongi sana sima yo yebi mu comme ça putain bon temps payé confesse ndé boké 3 fois 4 fois 6 fois 7 fois yeba ke 8e fois so que to que là la place bo o que ne peut que ça vrai shida na mambo ke solo kuno yebi risque déjà pe yemo pas na risque pourtant ozo open ngwana bino pe bandumba bo vanda pe boye bande ko ndumba na ndenga mabete na ndenga mabete pour er moko pe to zo pe 100 francs côté wana na ndenga bien bino pe bande ko ndumba et arrivera des fois on moni quand tonton ala te ndumba ke vena bara o mela c'est la baninga tchanga ta business bande ko namso business nzoto bande so business nzoto et so bazana ba bagage nzoto wana moni ka ke note nuko wana la bendi swag
mais ça n'a pas de comme toi Msambongo tant avec au passage combien au ABC $10 bosuki na 10 000 bokoti ok ça vaut que nous sommes bien na ya mutama kasa bengi kirine batemi 12 15 toi bokoti a pesi 10 000 tu gagnes 10 000 tu gagnes $100 au bien c'est peine de coup des autres ndeko on n'a pas courir na risque il y a pas de risque na métier na ya kuiti et tindia ke saline a que moi c'est ndumba qui ne risque rien à rien qui ne risque rien à rien ndeko pas sur ça tu voilà moninga nga ngai po na ngande ko mobali ozo chité déjà analyse na biso do commis déjà na suka Yves d'or lilobani no zolo bande ko na biso ya mobali oyo azana chaise roulante azana besoin ya asala nini est-ce que atika ndeko na mobali abalana na mwasi wana to abalana na yete ameka ko tika te ata ndoto mama sutuka pongia na suka mai pongia ya sute po moi si déjà ndengwana déjà l'axi déjà que non amour ezagité bon pas non loko ezagité bon pas ndeko ande ko ça pas ndeko no pe ko ça te petit moment moi ça na yebi yango ke na kati na ye na sala mabe mo bo ah no vivre na bino na risque on prend loko la mutuko etelemi na cric moindre erreur tout et quoi ah Yves d'or la beauté d'argent Yves d'or voilà c'est ça réalité c'est ça réalité Oroza tala ba 7 ans sikoyo. Mambo pesa expression moi a passé deuxième primaire. Na lobby ndeko wana. C'était déjà forte quand il va si ça. Ngaba na installer antivirus. Sol belo bien te route ke lekate. Ndeko wana. Azai na difficulté, azai mto passer za pomba ta difficulté ngo comme vona ndumba. Azai difficulté on ndeni. Asali mabe pombo pas na bango peut-être. So asali ndeko musu mabe peut-être. Et ça va compte à rendre. Et pas compte à rendre. Bete bazana ndeko na bango. Ndeko na bango ke poto. À côté prison. To ba edaka bango te kenda na yepe no pas souffrance. Bon vie ton vie. Ne ba ngeba ton vie non vie non. Bon le roi ndeko na na prison nga fona bon le roi ndeko na na prison na poto. Nga na comme tambola na comme nga butu. Oh. Et pour Luka moi pain quotidien. Yango na. Merci beaucoup Yves d'or si ça déjà si ça pour. Ndeko mobali vraiment attention zaki na ndoto to zaki histoire yo sabana miki wa nobeta histoire te botika sambole o ezaya bazoba ezaya na zoma te mezaya bazoba ya fo sambole ngapena histoire boye pona ngande ko mobali boya yango tina suka boya yango tina suka pe ngande ona mbali soki na yebisio ke moi sana sana bo na expliquer yo moyo convaincre ngate tika la baleka pour la ligne mingi famille kabwana na mosi kitoko ta metiti manda l'excellence famille e kabwani nango famille e kabwana bon mosi kitoko ne comportement kitoko yango ne bomisa ngai merci beaucoup Yves d'or kobeto kitoko kabwana déjà tuna nini analyse comme vie ezana ba réalité nango garçon wana bolobi nini yana bango kindaka poto bakangiye na prison ou na prison na yede bango te tilera ma prison de yayo beta tuna kindangi ya bala pe sikoyo nga yebi ke ndumba so sa ki ndumba na balabala sa ki ndumba po asala on a sentiment te eza ba réalité vie j'ai connu des ndumba oyo pe babali avant pe nanda kwa sali pe mobudu te par contre j'ai connu des comme sous basi pe muna pena ye pena ko na quartier ba yebi ke non ninga peta ndeye yebi ninga peta sera noirite makoni nanda kwa libala boy a tricher la camarade mba ina to a tricher la pépiton mba ina to a tricher quand na quartier. De quoi on n'a pas entendu ça qui nous bawana et moi si à ça qu'on peut-être pas dans la difficulté moi à cause ça peut mon liboso na famille petit faut baler qui n'est pas lié à batanga maman n'est pas dans peut-être papa pas parce que maman il faut maman bon pas te quatre mois lit pas dans coin alors ça on peut dans le yengete parce qu'on a charge nion sowana auta la maman n'a fois lata na maman qui tambala na li papa bande ko nga mibali ba comme ba koluna yo c'est que abana ndeko mobali atika déjà il est vie na yesuki on dirait façon nzambe aza maître ya temps tika bango babala atika bango babala nzambe aza maître ya temps pe ya circonstance au moins na canal na yo ndeko nga mobali na longoli manette pour na respect na yo na ba estime nyonso na canal na yo ozui masasi moi nana et moi si ndeko moi si on a za culpabiliser que so ndeko na zo masasi peut-être pour nanga fongola motema tika ndeko moi si abala na grand frère et puis est-ce que grand frère beke wana za moi si na yo ayeba kite ngai pour nanga na lo baboy ndeko nanga mobali chaise roulante wana eza suka éviter nga mona bato mususu bo atambola ba beki pasteur ote timate koti ba pasteur spécial gangi amen atkali ya telema et soko chape na nzambe en épreuve
mambo minene ça beaucoup avez na chaise roulante mambo minene ça biso beaucoup vandi kuna gouverneur a plus de 15 ans ça c'est plus de 10 ans gouverneur à banque papa biso masango mulongo na lingaki trop à sa personne vivant avec handicap papa na biso papa biso mondim production tsukufa personne vivant avec handicap ils ont fait des grandes choses dans ces pays bah c'est mambo minene na chaise roulante wana nzamba ko ça fait quelque chose de bien ça quelque chose de bien tika mama oyo abala na grand frère na le mal engeza soki grand frère ayebeke oh moi c'est petit frère le quoi petit frère comme une posture de faiblesse na boto les moi aussi ou soit moi c'est beke non oyo grand frère ya mobali na ngana frère na wana le quoi na linga famille na bango na linga ka yana yi ba yeba kité ba kutani tika bango bala na nzamba ebelo ni osala. Merci beaucoup Kobe Bambote na yo Bambote mikolo na ensemble la nzambe États-Unis ba sala erreur balongole longi mais c'est Franck Bache longi na ye papa Sibou Mutombo muluma mutamba muyimpa muyikala ni dollar sans oublier et maman Lage mon pasteur musika ya longa na animal maman pour États-Unis balongole pene longi na États-Unis longi mais c'est Franck na 100 $. Balongole pene longi na bazo longi boss Sibou Mutombo bache place wana muluma mutamba muyimpa muyikala ni dollar donc ye wana on est pesé le c'est t'inquiète il y a trop tard les arras sur la sina kufa le roi la vivant. Happy birthday to you, my big daddy. Jileji Wajimpa, di Zambia kutu ampanda. Donc Nzamba Tchapena le boko na yatala yo. Irène Madiani, une chinoise de plus en Afrique du Sud. Chinoise mo ya mwindo lingarato. Marianne Pindi na Hollande. Léon Chisotambwe en direct de Paris. Dans le Labinotro. Aliège Matoko mama passa. Maman a Altina Believe, donc je vous love, n'était pas possible. Sans oublier, Moira Matoko, en Afrique du Sud. Et maman a un capi. Maman a un capi, donc. Merci beaucoup Yves Dor. Déjà Yves Dor a la liste, pardon, d'Amboukaka. Non, la liste, il y a 3 personnes à Poto. Moi, c'est mon rodon. 3 personnes à Mibali. Moi, c'est mon Européen. Donc, ça 4 personnes donc, en Europe. Mbote mingi na tonton Paris Versace artiste mon ami Noëlla à Tongo et Drake Schengen ça Cédric ça Konzo roi Belgique HM garçon de Lix et confort héritier mon a Kinya Tongo et mon a Potopé à Tongo. Pourquoi pas aussi à toi Vanessa Compressor pour na soukamina bango. Merci beaucoup à toi Vanessa Compressor et je n'ai pas oublié sponsor officiel Nangai Lisa Ebengo vraiment bah séjour est belé en Italie un beau théâtre Nzambe apambola. Merci beaucoup aussi à toi Darling Love et pourquoi pas aussi à mon vieux de Mavumisa Mama Kapinga on a Kokobar Nangai et pourquoi pas aussi à Jericho Bektox et Clarisse Plasma Déborah Yamoke il y a Yves Dor Beauté d'Argent. Merci beaucoup, merci encore dans le Big Boss, joyeux anniversaire, longue vie, anniversaire et continuer. Il y a ça donné ma vomi, ça déjà te voter dans le premier tour. Donc les cas déjà. Joyeux anniversaire à toi, le Big Boss, Papa Sibou Mutombo, longue vie Simbanzete. Merci encore na Marie Kabala depuis États-Unis, camarade nanga. C'est que Papa Sibou Mbanda monsieur Franklin, do ba longola longa monsieur Franklin ba chandeye. Do ba longola. Marie Kabala aux États-Unis wana. Maman na David, camarade na moi Salibala, Germaine Zara depuis France, moi Salibala engaye. Merci encore na Metiti, mon réalisateur, ça que toujours dans mon émission vous avez droit de savoir qui toko boye, vous avez toujours branché na chaîne Bino Congo Check Check TV. Bon vous allez décider bon checker check. Congo Check Check TV. Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo